Bonsoir, selon le temps, selon le milieu. Bienvenue à Podium du Peuple, émission et à caractère politique et même temps social. Tobeta Ramasolo et Zole Kalamboka. Beaucoup mais ça na présentation il y a émission Oyonandeko Gladys, la lionne de la presse congolaise. Hein? Donc il va bien de Azaya Solo la vraie, la lionne de la presse. Nayambi Ndeko Basile Sombedi Bele aza analyste politique ou tobeta na solo sur actualité Zole Kalamboka. Potendeko Basile. Bote maman, bote na yo, na moni bote za makasi et puis c'est-à-dire l'intelligence fertile hein, parce que ba ebisinga que maman la biso yemuzo kamba rédaction, c'est-à-dire parce que la rédaction c'est la cheville ouvrière hein, il y a thermomètre, il y a chaîne, la chaîne parce que moi la chaîne chose moi bazo comme message ba comme une erreur, ça veut dire soit de base dans la rédaction, soit de base dans la journaliste. Au moins merci na mwana mboka oazo kamba chaîne oyo ndeko na biso Dani Mavula hein, na elongo ya bandeko nyoso ba José Baoto, ça veut dire aujourd'hui tous les journalistes oazo kamba rédaction. Donc merci aussi na bandeko ba Holanda biso na su ba question za la yo ba réponse yanga. Donc le va comprendre que tu inverser la parole parce que ça va le bien beaucoup. Donc mais ça n'a pas que moi si peux présenter la émission. Il y a pas de problème. Podium du peuple. Merci beaucoup. Na pas sujet to kolobela sur dossier Abakulu na tobi ke Kulu na ekomi makasi li susu makasi et comme fléau mo bazo rasu ko maîtriser en côté en même temps to kolobela suspension ya bourgmestre ya commune ya Kalamu. Déjà, Toki Bandeko, il y a UDPS, Baoutiko Kendeko, ça la marche qu'on revendiquait par rapport à la suspension, il y a bourgmestre, il y a commune à Kalamu. En même temps, Tokolobe la crise, au niveau ya Katanga et ya Massango. Est-ce que vraiment beaucoup cannabis Tokoki Kokota na crise wana? Tokolobe la na kati émission oyo, peut Tokolobe la crise sécuritaire aux ana Kwamutu. En même temps, crise oyo ezakaka na kwa mutu te ekomi petit na niveau ya Kisangani na Kisangani déjà petozo ka bazo kata déjà na ba machette donc soko tali image wana ezopesa somo donc parmi ba sujet oyo nde tokolobela na kati ya émission Ndeko Basile boni santé. Ouais, ça va, nous sommes là, tous allés, balobeli mboka sengi, batu balobaka, parce que balobaka en français, nous diront toujours la vérité, autant qu'elle pourra être cernée. Moni, baïmisise balobaka, vérité, c'est la vérité, mboka, et rotambola na lukutate, mboka, faut tambola na bateau ya zebi, bateau na mayele, bateau bazana limemia, bateau ba sengeli, ko sunga, population na bango. Donc il nous faut des dirigeants basés en conscience en place. Donc Ngaï santé, nazo bundaka état congolais. On a déjà pour aspect déjà les OP ça mais tu n'as pas tout. Quel maladie monsieur ya maladie tant que na maladie en soyi bati. C'est les hommes les aiment beaucoup. Ndeko Basile dossier total ya Kuluna. Situation de se comprendre ndenge l'état congolais zo ko maîtriser dossier ya ba Kuluna. En tant qu'analyste politique, yo zo yango fo ndenge ni. Maman Gladys Kosi, hein, Kosi, na raisonné Kosi moko toaka ancien gardien ba bengi Mbandikola, hein, bato ba yebi balé football Mbandikola. Ça veut dire problème à Kuluna na moni neti comme le problème moko politisé ou nos politiciens, nos dirigeants bazolinga Kuluna ezalaka. Parce que au cas moi la police o bazali moins doté hein bazana ba instrument te benga ba instrument ya ba dissuasif o ya ko panza batu ba anti-émeute ko panza batu ko sala mabe ba na ngote chose grave au kene na ba nini ro ba souci au mona bazaka 3-4 policiers voilà voilà ko tokena na pléthore te tokena na effectivité tozana na niveau ya ke bano ba ko sa mabulu mobulu bali bano bali reconnu babi ke loleka avant la kana irebu A7 mutuboye sombodibel avant la kana doruma numéro 2 mutuboye Gladys avant la ça veut dire au moment ba maniko bundene na 16h to na 8h to na 20h maniko bunda policier aye comme azali sous équipé policier aga kana auto bengi munduki na 4 balles abeti balle ça dit balle wala beti appel de balle ça dit dissuasion ya balle balle qui perte et puis on a pas nango batele monsieur na bakwe ye mutu abetaki babale na butu ole basa la rapport na hiérarchie balle ba non mais biso to sali peut-être to c'est un renfort na district to c'est un rapport na SIAT
Parce que vous le savez bien, les autres, comment la police est gérée là-bas. Na commissariat to bani non na ville yemoko général ko azali ko assumer likolo ne biso ka songa azaka ti lelo non ba changer te ba azaka wana à part hier to sali na ba to bengi ba escadron sali ba district ezali soki to kaso na 12 district parce que ba district mususu ko songa na ndenge élection te na ndenge ya funate na kuna za même Gombe district ya Gombe zali district ya Lukonga yali district ya Fune zali toli na district lokone ti marché central ezaba na district nango ba marché central district to le mwana to komi na ba to bengi ba siat commissariat lelo ekomi éclaté eza éclaté au moment na commune moko ba ta na de commissariat ça dit na même na Kalamu baza na Yolo baza na Matete ezaba ko kabona de mais ça veut dire et ça dit que force à l'état ezala partout donc pouvoir à l'état o ezali ko kangama na ba policier rôle na ba policier o ebiango et ko batela biso bato na ba bien na biso mais la police lokola za territorial lokola umeli na bakuluna esika moko ba komi lokola shida miso bali wana so bayibi babotoli baye bazui bapesi par ya policier ozali peut-être komina point chaud moko to komina sous commissariat c'est ça le mal ya on a zoloba na ko senga na ba députés nationaux il y a 12 ans il y a une dame qui m'avait dit Ndeko Sombodi Bele Basile Kuluna biso na parquet to ko sili sango te pourquoi parce qu'il faut comme sango loi il faut ériger une loi spéciale sur bakangi Kuluna en fait Kuluna pour na biso to définir le quoi ni extorsion c'est-à-dire moto ko boto la moto le ko na ko e comme yaye pour définir une association de malfaiteurs c'est-à-dire association de malfaiteurs une bande organisée parce que bazali wana maman Gladys au monde na bazaline na ba généraux balina bazana armement mobimba armement ça veut dire c'est une milice bien organisé c'est une milice oyo même bande comme chose bazo ko ça yango te ke ba commissaire yango kinya donc ezali pasi to ko senga na commander à ville azwa makambo na maboko parce que c'est trop ngana limona ya Kalamu na makala to ko tala na betando mike ngai oyo bana aveni to bengi Bouzumelo avec to bengi Doruma avec to bengi mais chaque jour il y a le kuluna mais siko tango ba ko kanga moto bakina na parquet magistrat lobini tango ala ko sambisa moto na ko tirer nini greffe nini o to bengi plainte nini na ko chali ko na yi tapso na ko loba o azoki sakinga parmi pe moko ya ba problème auto moni comme si ba kuluna mutu makasi poso ki ba ke na parquet azo mais parquet madame parquet abimisa rapport na nini parquet tamso ke tamso plainte ba zate yo au fundi mais au boko ya ozo banga mais quand on funda au lobby mona na za kuluna il y a lobby infraction magistrat lobby infraction ya sali à commettre sérieux ali cause blessure volontaire ou soit extorsion ça veut dire bako juger kaka na extorsion zokande ali moto mabe ali moto ko botola ako semer désolation ako poma ako zokisa yango tango magistrat ko tala bi non mais abolobi aza kuluna ezali est-ce que kuluna est infraction en soi non c'est à dire kuluna ezali bande ezali fléau et sengela ki na ba législateur bato na zebi bato na mibeko ko sala mibeko ko laksa ke kuluna yango moko ezala défini comme une bande organisée sémant la terreur à la population le banditisme humain et urbain sémant la désolation à la population bazo soke bato bazo boto bato biloko bazo kata bato machete bazo oyiba motabota bazuiye et que na ba répertoire parce que la police est comme ça la police ne bazali wana bazo sala semblant bazali na ba numéro ya bana wana il négocie avec ses enfants non, il connaît que la police oui a yebi mais toujours tala ke na ba poste à la police ko kuto na poste à la police ko kuti policier bazaka ka okuti ata 4 policiers mais bazaka na arme moko ah c'est ça le problème c'est ça yango senga ah mongo pour hôtel les ana combien yango senga na bandeko ba ko gérer la police dotation ba policier est-ce que la police balala ba souci ati wana balala ba siat est-ce que balia kata kolia même pas ça veut dire ata sous équipé ça dit oui est-ce que mongo na bango ezokoma mongo na ba prime ne balala ba liban ezokoma c'est ça le problème donc
Il faut kuta policier azata na tenue ya malonga te tozota la mususu mona azane na tenue civile po azana tenue te ya kolata. Il faut to salango ekoma lokola fléau mobimba ekoma lokola infraction kuluna et la kisi infraction. Donc l'État congolais à travers les députés nationaux va voter comme loi que ça va changer moto la kuluna. Les propositions mais c'est ça notre rôle, madame. Notre rôle étant que défenseur, nous avons l'obligation de d'être la voix des sans voix, de porter notre voix et pas y a bateau de bengi dirigeant. Parce que les lots, ça n'est des trop, ça n'est des trop. Tu as la source. Parce que les gens sont au la moko. Tu as dit, pour pas foutre avec parole bien. Non, ça dit, fléau comme Makassi et Sengeli, mesure, il y a Makassi pour éradiquer fléau Makassi. Merci beaucoup. Boyoki réponse Yandeko Basile Sombe Dibele Denga Lobeli sur Bakuluna. Boyoki peut proposition oh ya pesi par rapport il y a dossier à Bakuluna. To zangi sous na dossier où il y a suspension ya bourgmestre ya commune ya Kalamu. Na bien te soko zala qui informé sur dossier on a qui ba suspendre qui bourgmestre ya Kalamu. Madame, on ne dirige pas avec défi. On ne dirige pas avec orgueil. On ne dirige pas avec de l'improvisation. Nani wana zo dirige avant la kende nandeko Charlie Lubo ya bourgmestre ya Kalamu. Ngana zonga na Gombe. Obi ya Gombe pas suspendu parce que il a tenu des propos inamicaux. Il a tenu des propos discourtois envers hiérarchie. C'est-à-dire exact que ba bourgmestre lelo. Le quoi là-bas, il y a Mbibino et nommé Bino et pas le président de la République. Né et la qui c'est que hiérarchie Nabino, gouverneur, oui bien son temps. Moi, Namboka, vice-gouverneur, j'ai Coco, à le bagabi, mais on devait nous concerter pour bailler que bateau on nommé on n'a pas président de la République via son ministre de l'Intérieur à l'époque, M. Asselo, que tous en a, même M. Bango, tal l'élo. Improvisation il nous change, il avait fallu qu'on change pas beaucoup mais il faut mettre des gens conscients, pas des gens orgueilleux. Oyoye ko sala musala oyobi ngala modi batu pamba ngai melaka fanta na président de la République ngala zako melascol to tembo na président de la République. Le président de la République n'est pas votre ami, monsieur. Donc pour na yo orgueil ndé yango ezo. Monsieur le président de la République n'est pas votre ami. Vous devez défendre le parti. Vous devez défendre votre rôle, votre fonction. Yaki Bougoumé, c'est Zade, Oya, Ochema Pekalikolo, Bingaï, Naekolo Mokona, président de la République, Namena, président de la République, Fanta, Tokoka, Nakomi Moninga, non! Le président aura un bilan à présenter. Tant que Yo Yé Kosali comme président. Yo Moto, Oye, Oboyi, Koyoka, hiérarchie. Le président n'est pas votre ami, monsieur. Monsieur le conseiller, monsieur le bourgmestre, monsieur le premier ministre. Le président n'est pas votre ami. Ah, voilà mon amour, Micha Zokota. Le Micha Joël. Le président n'est pas votre ami. Maman Gladys. Azamoninga la binoté, président de la République, il faut Koto Saye. Koto sa président de la République de l'Axinil. Et la question est, Ngaï bourgmestre. Na respecté hiérarchie nanga. Na bourgmestre chef nanga direct ezali vice-gouverneur na gouverneur de la ville. Tala bourgmestre à Gombe. A manqué de respect makasi. Bourgmestre à Gombe a manqué de respect. Bourgmestre Charlie Luboya. Oh même départ na yé étant à Bandi Moussala. Moi j'avais compris que il y aurait des entorses parce que le bourgmestre il était vraiment orgueilleux. Moi en boca Maman la Gladys. À ça lui-même, remise et reprise. N'a pas gant. Quel orgueil. À ça lui, remise et reprise. Même les conseillers n'a pas gant. Au condamné, Benga l'attaque bagan, peut-être qu'il y a un réseau. Mais je vous dis, nous sommes bantous, nous sommes africains. Nous sommes bantous, nous sommes africains. Lorsque, aux Ossal et Lorabongo, ça veut dire, vous donnez une mauvaise presse. Une mauvaise presse. Ndeko. Il fallait savoir ceux qui allaient dans le Maramoko Boye. Mais c'est là qu'on a ceux qui aiment ce wana et c'est un déco Moko Boye. Et aussi dans 2 jours, Tikango pour et ça fait bandeko Basakuna,
Moi, Namboka, Otobengi, question et assemblée provinciale à Kinshasa. Ne connaissons pas bateau. Ne connaissons pas bateau. Alors, la terre n'est pas wapi. C'est parce que vous êtes l'ami du président. Il y a un mot bisso. Basombo Dibele était que conseiller lointain président de la République. Conseiller lointain président de la République, nous devons interpeller qu'il n'est pas votre ami. Lelo Sikomoni. Merci beaucoup. Est-ce que Makamouana, c'est ça? Makamouana est allé IDPS. Yo motomobima oye na bureau aner, oye ko menacer. Aner ezali institution moko boye, eza pour la sécurité de l'État, pour la sécurité ya mboka. Ezo battre la mboka, ezo battre makambo, ba secret de l'État. L'information mboka oye ko nindi sa porte. Mais il faut que ça qui en pour nini, qu'est-ce qui lui a poussé à voilà, donc ceux qui suspendent pour quelque chose et ezali lié na yango et sengeli na ye. Et Sengeli Naye à comprendre que il faut tout ça, il faut qu'on boka emballer votre partie de bande qu'on a gagné les baisses. Bozalate, mis sur Okangama. Au moni de quoi ça dit ma bé, na likamba ça dit ma bé. Pour remplacer un monsieur de président battre belé. Tala lelo, président parlement, mutu mususu. Tala lelo, président il y a Sénat mutu mususu, ça veut dire des baisses sont rêvés. Il des baisses nous appartient tous. Et ça partie na biso tous la éveillé tous les mobulu ceux qui muta sali mabe et que sali mabe sali mbeba biso moto sanctionné tous zoom tous ces pelés nous avons pas problème ya batu. Merci beaucoup Ndeko Basile Songe Dibele tobi ke yo lo bara mingi parce que maele pesa makasi na simawana pona ko bakisa lisusu boye baketo zana invité moko awa za invité spécial Azaka Kandeko Basile Mokote Bazana Ndeko Misha Mukendi aza communicateur ya Union Sacrée aza pewa wa kometoko betane ka masolo tozo solola Ndeko Misha Mbote papa Mopanzi Sango Gladys na pesi mbote na yeko s'excuser premièrement pour na retard. Pas de problème. Je crois bambote za ki mo ebele na pesi pe ko débatteur na ngai mbote Mopanzi Sango Basile na ndenge ya invité nga lelo Maman Gladys da biscuit na nga lelo na lingi un peu na marteler sur makambo ezali ko lelika ki na INBTP oto eko mona été directeur général Makanzu aye na rocha kimia kuna na se ya université ya institut supérieur wana ba étudier bazala sala ki mobulu pona mauvaise communication mais tant mwana mboka directeur général Makanzu a sololi na ba étudiant je crois qui m'a le côté au sein à l'université dans l'institut supérieur INBT donc quoi qu'il y ait fleur quoi par rapport à la salle warrior je crois à warrior ko sala musala makasi tu que IBTV na kalizala qui université ou institut supérieur avec mobulu mingi ba c'est ba ko tout ba piner ba ko sala ba des autres mais grâce à leadership ya directeur général Makanzu le to mona kimi ekoti musala izongene classe eko kene kitoko. Ok, merci beaucoup. Je crois que le Bela dossier ya bourgmestre ya Kala Mundenge aza suspendu. Tu évite yo pe ozala qui informé na dossier na yango. Mon parti Sango Gladys na question merci na thématique oyo je crois ba bourgmestre oyo ba ki nommé na ordonnance à président public ba ko sala ba biebele. Ba biebele. Donc yo pour rejoindre kaka ndeko non landanga mon parti Sango na rejoindre été mais na pe na makanisi na ko pesa ba kongomani ba ko na biso na etandoike. Maman Gladys Mopanzi Sango na ko ebisa yo eloko moko na zongi na commune ya Kimbantseke mama insécurité kulu na eliko na matina moi liboso ya maison communale ya Kimbantseke bourgmestre Jano Kano o azalaka même pas nommé na ordonnance président public asali ba mafia na e ba ko reconduire tandis que zalaki na mwasi elenge mwasi moko na zaki nommé mais to ebinenge politique yana ya eliko ba lobi notification na ebungi non yali ba fanti Mopanzi Sango yali ba fanti na yeko interpeller ministre provincial ya ville ya Kinshasa mona boka Gracien qui insécurité ba bourgmestre o ba ki na ba mission mi balé au président public ya bisaki bango baloba ki te bacha sécurité na ba commune na bango na kolongola ba fulu mais maman Gladys Mopanzi Sango ko mona na commune ya Kimbantseke ça va pas fulu na sima maison communale les gars na ko mona na sima maison ko fulu o bourgmestre soko ayo ko te yemo ko kanga ayi ko kanga zolo ezali mama comme te ko tina kin bopeto ezanine parce que kin bopeto ezana ko ba commune nyonso non maman nanga y a des communes oyo to ko mona musala ko salema il y a des communes mususu tisiko depuis ba no ma bango to ko mona na kena commune ya Matete au moins quand même
moi ça a été zali mais comment on a que gouverneur bourgmestre na John ba ko s'impliquer pour na aussi sa insécurité na aussi sa phénomène kuluna na ko longola ba fulu mais toye na commune loko la commune ya Lingwala maman bourgmestre je te dis aza insupportable insolent orgueilleux comment on a mis mon pas sango bourgmestre Lingwala wana je te dis un orgueilleux insolent ce qu'on bengi un téléphone un téléphone toilette maman même ce que nazala qui je crois semaine passée na commune ya Lingwala maman na ebisayo na kokité toilette bouchée moi mboko zo bisa na ebisayo toilette bouchée so okei na mboko parle tobelela noniye bourgmestre Lingwala salité, toilette, salité. Bourgmestre Lingwala. Merci, mon père Sangobazi. Bourgmestre à Lingwala. Donc, je ne sais pas. Ce qui vraiment, il est pour naïe, avec au moins avec au Salam Moussala, je te dis, Azalina, les Boumou Toulouse sur 10. Aïna 0 sur 10, Bourgmestre à Lingwala. Ali Moutoumako, Azali, quand on a la vision chef de l'État, Aïna 2 missions, on va faire ça qui est. Quand on a foulou, quand on a Koulou, on a aussi la Lingwala. Orgueil, pourquoi il y a la barrage dans la banane? Non, non, Léon a aussi un été que non, Bourgmestre, oh, bah, qui nommé, et ça dit orgueil, que je suis à nommer naï, oh, bah, on a été, n'a pas si haut, oh, on a un chef de l'État. Yo, ma presque tout le incompétent, incompétent, qui m'a dit incompétent. Donc, c'est que ce qui te l'a dit, madame, c'est que bourgmestre ou excellence président de la République a aussi nommé, c'est que bazar vraiment qui ça va mission batindeli bangote. Mon parti sangladis no mona zongi la na nomination ba bourgmestre yebité. Ngana ali mon parti sangudali communicateur ya union sacrée. Mais ça va source ozali ba information na source. Maman, président de la République ba il qui est listé. Azali mo konzi mboka, a dit que ville qui exagéré na Chantini Ngobila. Aïe qui n'a côté n'a côté de bourgmestre qui n'a une partie qui n'a une partie a tout ni Chantini Ngobila maman nangai alors est-ce que Ozali ou nangai liste oh on a en collaboration avec ministre sortant à Selo tant basala qui va biloko wana ndeko Selo pas ali corrompu et en dire là on est pessima aïe bien ko chaba makangu maman limisana na te wana to na peut-être prochainement mais to kota to solara masolo eza na kati ya sujet et ça tout la même logique ya ba nomination ya ba bourgmestre et c'est bien ba ATDB ba province ba bi ezali ebele ba un bon chef de l'état na erreur ba ministre Selo wa ko gloire dina akei kutu nzamba kumama nzambe le sang on a fait comme ça pour un ministre incompétent il fallait le moins assez lourd. Je te dis maman la nomination il y a bourgmestre maman mon parti sango je te dis tant on va prendre chef de l'état liste il y a bourgmestre il y a tout qui est dans Chantini na ministre assez le sortant à lobby est-ce que liste au bout peut s'en battre au bout de maîtriser bango moi na mboka Chantini lobby effectivement mais tout le monde qui Chantini Mobila ayaki ko sala déclaration to ayaki ko leka na medani na ba média pour na ko yebisa ba kongomani particulièrement ba kinois que non ba présenter ye ba liste msuche ba ya ba bourgmestre o ya ko maîtriser té to ko mona batu ba otaki soki ngani ba pesa ki ba mbongo pour ba ko ba bourgmestre ezali ba pratique au plus to ayaki ko dénoncer maman on pense ça ndeko bazi ndeko soki ozali le ba ya ko bakisa par rapport ya non mais maman sujet mususu mais maman Gladys ezali pasi na to ko lo bawa ezalité yo moto omimona yo moni ndeko Joël to zakite to tinda ko mote mais azo relever ba incongruité à relever ba orgueil ça dit on ne vient pas pour faire du désordre na musala exactement na ba compte à rendre ba bourgmestre mususu ba yelo na compte à rendre mais bon moni ke musala bourgmestre ça la qui passe bino lelo bo finga ki ba kadima ba bébé climatisé bolobi na bango ba mouimete bolobi ote basala ke loko te mais tu es bisaki bino ke bourgmestre tam so a salaire été bourgmestre azana musala musoko sala azana lourde charge mais lelo ezali kama okamwa à part moi ndeko na biso pepito kilala kuna na kitambo ça va parce que a autant de dynamisme on a moi tozo mona misala ça pepito kilala a autant de dynamisme on a na commune qui ça tala papa na biso sapuka limasi banjour no personnel mais la commune yango no salité quel est la Kalamu quel est le besoin du district ya Kalamu maman
au mona mais policier a tiki fulu ta fulu la bisika funa o kenela liboso ya kimbatseke o ta la fulu ça veut dire lelo besoin que ça président de la République soni et sengeli ba rectifier et sengeli ba tika ko induire ba parti politique na derrière oh asali mabe alongwe comme ça content na bino botini mutu mususu parce que nous allons faire avec des gens conscients pour la République maman. Merci beaucoup je crois que Bouti Kozo ba réponse sur ba dossier il y a suspension il y a bourgmestre il y a Kalamu bozu ba éclaircissement sur suspension naé tozo le bela dossier tozo le bela sikoyo dossier il y a crise il y a masangu na niveau ya Katanga est-ce que vraiment mboka na biso na nyonso oyo toza na yango ba hectare eza vide est-ce que biso pena tokoki kozanga masango et précisément na niveau ya Katanga. Voilà, merci maman. Mais le président de la République, Tanzanie Maloba, Aloba qui nous avons des terres arables à 90%. Ça veut dire Congolais, Madame Babelé n'a essayé de se reboire qu'à graines et qu'au bota. Mais il nous faut une politique d'accompagnement qui entoure le président de la République. C'est ça le problème. Qui entoure le président? Frappologie, mensonge. Le président de la République a l'idée malade. Si le lot il est mal entouré. Ça veut dire qu'il y avait une politique. Madame Gladys, notre économie est extravertie. Et nous devons dépendre de la caprice chinois. Aujourd'hui, nous dépendons de la caprice libanais. Le président de la République a riche congolais. Donc, la conscience que ça va casser, c'est basé sur l'Allemagne et l'Afrique. Basé sur le Toko, Salam Bilanga. Mais l'élo, parce que la politique est une continuité, l'élo avec l'escroquerie, la face escroquerie à Boukangalonzo. La face escroquerie à Boukangalonzo. Basalaka, agriculture, politique, il y a bon côté. Ndeko Basile, est-ce que l'élo peut-être laissez-moi parler, madame. Sur l'histoire de Boukangalonzo parce que laissez-moi, mais parce que les hommes vont l'état bimaki. Tobeta masolo ya lelo tozota la crise oyo Boukangalonzo c'est le cas parce que président de la République a pesa ki biso ba promesse qui a kokomisa Congo, Allemagne et Afrique a kokomisa pesa ki ba nini a proposé qu'il soit bloqué. Mais l'idée est là. L'idée est là. Conduit sous la leadership, il y a contrôle efficace. C'est mon amboka Gilles Lingete. Mon Wezali. Mais comme Bato Bazali, ba ministre, Bazoko Linga parti politique na bango mingi, Bazo ya bona ba poche na bango. Yo comme on a bien amboka oza sérieux pour la kokoluka masango, il faut déplacer 12 ministres. Pour pas que nous ça la nini. Mon wana 12 ministres ba déplacer qui wana. Oui, na charge à l'État. Et ça combien? Et qu'on qui déjà goûte à ta bas Congo espace c'est vide. Mais il y a des experts, madame, experts de Bazali, oh, Batali Saki, biso la émission, la biso pour le PPP. Qu'est-ce qui manque na Mboka? Mais une bonne politique, il y a ministère, il y a agriculture, pêche, élevage, assorti, là-bas ministère Moussoussou, au début économie nationale, il y a Kotala. Qu'est-ce que nous pouvons produire? Qu'est-ce que nous devons importer? C'est une mauvaise vision. Et ça, incarner la bataille, la mauvaise voie. Il y a ici Batuazo Linga. Comment dit tout est politisé? Il y a Batuazo Linga. Moi, Namboka, Félix Antoine Tshisekedi, Madame Ekene Malam. Il y a des gens qui bango wana basala makambu, bazoko sala makambu na nenga mafia. Basala makambu na ba poche na bango. Ministre ko négocier prix ya Thomson, prix ya Masango neni. Tout achat. Et comment nango colonie. Tu es piqué, tu as ça la boue, tu as besoin de l'eau, tu as ça la boue, tu as ça la boue, et qu'on y a, biso tu es piqué, prix ni tu as chango, alors tu as ça avec exonération, tu es piqué, bah congolais, oh, il faut pas laisser l'eau, Congo victime de 6 millions, donc avoir imposé le prix. Merci beaucoup, Ndeko Mishka plutôt, communicateur et à Union Sacrée. Yokoki koloba, ok, okoki koloba nini par rapport au dossier parce que les lots tozota la mboka na biso tout ok na ba tozana ba lac oyo mbisi azobota makomi pour la maman ça pour autant même balia ye met biso tozokende ko sengara na ba Namibie to kendaka kozora ba poisson lelo ekomi ya makambu ya masango to kende lisusu libada to kena renégocier masango en tant que communicateur ya Union Sacrée ozomona situation ndenge nini. Mon pandi sango, merci. Na question, elle est question vraiment pertinente. Je crois que Batouba Benga Kingai,
balobeli ngai mais makambo ya économie wali kolobela yango te biloko makambo mususu opanzi sango na ko yebisa yo esala ngai passe na mutema tango na komona gouvernement ya Sama Lukonde de ako signer ba ordre de mission il y a plus de combien de ministres koke na bango na Afrique du Sud pour que négocier de bengi semoule to farine ya masangu mama ba pratique oyo na pouvoir na biso to kiko bima yango te et aliko yo ki sa chef de l'état soni makasi mama mo podi Gladys tikete na zonga mama to alaki na mboka oyo to vivre escroquerie ya bokanga Lonzo plus de millions de milliers de dollars et bunga na mboka oyo pourquoi bino bozo ko insister car si bokanga Lonzo si elle qui ça fait des années papa maman mboka oyo mama mboka oyo il produit par rapport à 50 ans 30 ans mboka mama mboka oyo et ali mboko ya kingani te et ali mboka ya kingani te po beso ke makambo eleki mama oki pasonga na mona ngane ba détourner mbongo bokanga Lonzo bali biso ba politique moko esanga ko sabiso ya ono to ko sala masango to ko lona ka koyi dans yo ba escroquerie ya bokanga Lonzo to moni ba escroquerie combien sala ya projet à 100 jours ba escroquer mais ekei kaka boto tikali ko mona suite lelo bozongi si lisusu ye ministre ya économie to moni ba escroquerie belé zo sala mawa o IGF azo ya kangi mais suite zo mo ate pourquoi bo bandaka ko pointer musapi sur bokanga Lonzo to lo eza actuellement mama yo ko zo ngisanga so makambo ya 100 jours yo kaka awa oyelinga mama tika ngai na kende malembe ngana encourage ka ma kimoyibité ngai na yo zali mopandisa ngwa information to na ki procès à 100 jours ngana ali juge te ngana ali juge te pour na rebisa que non na mona ki non to landi procès et banyebiso ko to mona ngi procès sili ndenge ba quitter mona mboka Vital Kamerhe mais yo kasi kama na ko sala ngai passe mama comment na gouvernement ya Sama Lukonde ko déplacer ba ministre mama na ba mboka nyonso to la kana ilo ba bengi ba ambassade et a représenté na ba ambassadeur avant gouvernement a déplacé ba ministre nae il fallait nanu ko bengi sa ambassadeur so azali kuna pa yenda vivre kuna ko négocier na gouvernement pour on a après on a il y a comme ça biso il y a sali nani o azali représenter na chef de l'état na ba pays wana mais yo kanga siko na mboka o miyibi ba yoka te to tika ko dénoncer bango te ba kipe ata ambassadeur accrédité na niveau ya Zambie ni Afrique du Sud te malamo bango ba se déplacer kokoma na Afrique du Sud ba se rendre compte que non solution yaalité bazongi libumu tulu mama bazongi maboko pamba mais bimisi mbongo baba dépenser ba mbongo ya l'état ba pandi sango naka ki passe na Sony na 21e siècle mboka lokola RDC toke na ka bilim si na Afrique toke ne koso masango mo pandi sango bazila soulever le comment très important alobi mama toali na espace masango et salaka juste 3 mois pour na babuka na ko kauka nyonso biso to sala pe bilanga temde ezalaka ndenge nini gouvernement o azali censé ya ko décompter crise ya ko décompter nzala ya population na ye a okende ko somba masangu to na régime ya ndeko Kabila te wa maka mboka gouvernement Samba to na gouvernement na régime ya Kabila te to na régime ya Félix Tshilombo o ya bundaka tout en opposition sama nanga yi ba erreur c'est ça sous souté politique que je m'étais fait appliquer c'est quoi la politique agricole maman pour qu'elle ne ko lona bilanga to tika makabo ma minéré to lona masangu maman tozana babele oyo tozana nzambe akela ona lukutu moto nano exploiter ate pona nini te to exploiter maman na biso que non président de la République to yoka to lingate lobe biso que zaki mal entouré même dans la pratique nature comme conseiller en matière d'agriculture le chef de l'état on déposant que la bialité na ba tout ebele o vous avez nommé comme conseiller en matière d'agriculture na pesa chef de l'état ba initiative pour que ne kuna te pour que ne koiba pour que komika OK pour lukana moi si makaniaka maman ngai na osoki le chef de l'état nommé conseiller en matière d'agriculture na koiba nini maman na ngai na bundaka na opposition na chef de l'état na wela ende ba conseil nento ko lona nento ko sala pour na peuple congolais elia maman yo kanti ba kam o isalemi wana après to ka good déclaration gouvernement oh non mais noir et mais noir et ma buzoba ya ko to lingi biloko yate mais noir ya le hotel et salinde on va bimisi mbongo ya frais de mission pour na ba ke ne kuna bazo ba pour na ba ke ba ozelo ko mokote mpensa on a ko
marteler ko dénoncer politique wana oh Vital Kamerhe eli biso na au sein ya gouvernement Samade ya ko kenaka kuna ayebi ke maman to benga ministre ya pêche la économie mwana mboka wana nani soki nani Kalumba biloko mo wana Kalumba so mo yibi ne ba poso ayebi biso te bimisi gouvernement bimisi mbongo ya ko kenako so ba poso na Namibie et to comme na ba festivité période ba fête to ko mona ba miseli ko mona te ya te yo na mbisi wana to benga ni akenda Kamerhe tu as dit que combattre la première heure yo ebité tu as dit ça yo to kebisio o za facilement liboso que on va pouvoir faire béton yeba makambo ko sala ba escroquerie ba blo moins ba détournement to lingi en côté et si là bon conseil chef de l'état tolo na bilanga wana moka na biso tolo na masangu espace ezali totika ko kenera et pas bapaya na 21e siècle masangu c'est la 3 mois vite quand même moi na masangu merci beaucoup je crois tozo pesa maloba na ndeko Basile ameka un peu ko to si ça sujet on ndeko Basile ko lobake ndeko mona mboka azali lo ndeko Vital Kamerhe ministre économie tango akota qui a prometté qui peuple congolais que dollar et ko comme on a pris moko na 1000 francs. Comme on a valeur mort il y a 1000 francs, le lot tout le monde a déjà pas y a liboso ou épais 6 mois Sony. En tant qu'analyste. Non mais Mobutu dans le Bagango, ancien président, c'est la démagogie, hein, démagogie et ça va discours mo fallacieux, va discours mo lokuta. Le lot maman de Colombia wa masangu. Au moins pas céréales, le masangu loso. Et ali loko yo, ezomlia ma humanité mobimba. Et sengel na biso, tout ça la politique de bengi structurelle. Et non une politique conjoncturelle. Pour les crises morélières, écoutez, même pas. Nous avons une réserve stratégique. Ça veut dire, aujourd'hui, tout ça dépend de l'extérieur. Aujourd'hui, la société étrangère, aux autres, la farine, ça va prendre les balingi. Autre va faire ma papa, va prendre les balingi parce que, ça va faire kanyaka. La ministre de l'économie, parce que ça, le maman, ministère de l'agriculture, environnement, pêche, ce que tu dis, bango bolona guinini. Par exemple, ils sont ballon à manga, parce qu'ils ont une mauvaise politique dure. Il y a un kanya pour décourager la production nationale. Proposition européenne à chef de l'État, peut-être na yemoko premier ministre Azolanda en tant qu'analyste, et puis moi Namboka par rapport à la crise, il y a beaucoup de balassimé ces produits. Na lobby la président en tant que conseiller lointain, parce que biso ba nomara biso te biso to lobby la président la président bi moi Namboka leki na ngana sombo dibele ndenge ndeko Michel Lobby ba combattant première ère. Le laisse la passe. Mais président na senga ki na yo pe ba so senga na yo sous président de la République. Il y a Félix, ne te benga gayo, tout Félix. N'a pas de benga beaucoup laka. Et t'as que mon compte y a bangala nyoso. Oh, ça la comité moko y a suivi. Comité moko y a simple y a suivi. Mon ninga dans la quantité. École on a moko, ça école on a moko la quantité, bah la quantité soit 2. Au sein du collège il y a 30 personnes. Oh yo. Chaque mois malamoko qu'on ça état de lieu ya mboka on ça la campagne té papa na yolo moko pa na kiseso to pesa ka moko pa na zamba moko pa na mboka to pesa état de lieu nenge mboka so fonctionner que veut le peuple nenge mo na mboka wazi ka loba collège wana nde to yeba ici il s'agit collège wana deux na bango trois na bango na hôtel ba prix et loko il s'agit collège wana parce que ba ministre na yo mona mboka basaka na ba girofard ba ministre na yo ba mbaka téléphone té ba ministre na yo baza ba orgueilleux il y a pas monsieur simple oyo avant à l'écoute pas sunga yo parce que yo za na bango na momo kusende ko Basile toujours cité na momo kusende sali que président asala ça dit au monde na bango bani baninga na yo s'il s'agit on se bango na hasard aussi bango na hasard ba mona kayo rarement baza baninga na hote baleka na fofute baza bala bango normal ba tube ba ba bango te bango ba pesa kaka oh zo le kana mboka mais comme la net est si biso eta ke belobeli mboka eta ke proche ya population on doit dans la population tu es biso que population so souffrir na nzala et c'est réalité la politique ya kotinda bato tinda bato
va découvrir banani bazali déjà na intention à colonna bato na intention colonna wana maman de Gladys et ça va très important maman koloba bangonde to kopesa bango ba tracteur courir derrière le temps bangonde to ko répertorier bango to ebi déjà que tata oyo azaka na molimo kolonna loso na kingabwa tata yo na mboka alona kaloko boye merci bangonde to kopesa non et c'est le moment de bima après ba ministre na yo bazui banini ba tracteur bazui ba molinex bazui ba détourner comme ya bango aller fait pour passer la bango na bango ya ba gros poisson la mikembi te pour balera na ndako non. Merci beaucoup, je crois population chef de l'état Yokio to komi pena na suka question ya suka ezali parce que to ko si il s'appelle mission te sans kolobela dossier au état lié sécurité na kwa mutu et bandagi na kwa mutu lelo soki tozolo baboye déjà na niveau ya Kisangani et bandi pe kokoma ya kokata na machete même na Kinshasa na niveau ya Maluku eza terrible na minute Maluku bat bakomi kobanga kokende tozo kende wapi na dossier ya sécurité longwa ki est kwa mutu Kisangani lelo Kinshasa Maluku ndeko mishka de plutôt ndeko misha mukendi oza communicateur na éviter soki oyikolo bandini tozo kende wapi na dossier ah Mopandi Sango merci la question je crois ils allaient vie humaine ya bateau nenge bato bali ko kufa chaque jour to ekolamuka to komona province oyo milice moke botami province oyo kingani botami to zai ko yeba te ezali nini ngana ko mituna mama na quand même na mipesi quand même biano na makambo ya ekoleka na zai ko comprendre te na kwa muntu l'air est grave je n'arrive pas à comprendre ce qui est ali problème nini ti sikoyo oyo un état sérieux comme le nôtre ils ont la capacité, ils ont une capacité à kosilisa ba milice wana o ba liko so ba mipeng ba mipeng la que déjà ba teke na bayaka o to ebi que depuis jeunesse ba mesana déjà ko vendre ensemble ba cohabiter ensemble ba balana ba sangana mais lelo d'un coup kaka boye conflit moko e botami bazo bomana bazo ko katana te so ko tayi ba majoine eza somo maman na ebisi yo ngai naliko benga gouverneur ya Mai-Ndombe na benga ki semaine passée mobimba yelinga na téléphone te na yebaka te pona ne bango ga bongo il fallait ngai moko na kita na mabele ko kende ko yebena ko banga pe na yebe mbago bomanga pe ngai ba ko ipe ko kata yo na lipe moto mama insécurité ali makata ko beta sete ne ko benga ministre Kazadi oh oyo Peter Kazadi ministre na biso to tshela ka motema o to pesa ke ba mandat elamu si c'est la biso makambo ya insécurité makambo oyo ko leka na niveau ya kwa muntu lobi pe na Kisangani makambo ebota miso ya makasi déjà pesa pe kaka bambole na balengola pe kaka bazoko wela kaka mabele moko boye oyo selon ba source to bon to boy to kota la kati beza parmi kaka bateau ya kati ki ake asombi mabele boka ya autorité asombi mabele et créer pe ko bomana entre les deux populations donc balengola na balembole next situation singa yo tu évoquer sikoyo ya makambo ya Kisangani mamolobi oui. Mais ngaza ki courant nango na ko na ba réseaux sociaux katika ki fake news eza makambo solo ba image ezali ko ko supporter te mais ngai na lipika ndé ya kwa mutu so comme suna Kisangani comme plus grave maluku awa kutu to ba Kinshasa ba yebi singane Kinshasa pe ana maluku ba bi grave to luka un peu to trouver bien Congo nini terrain d'attente entre bateke na badabi que les peuples moko vivent ensemble mais na éviter prendre mise en cadre ko benga ministre intérieur a convoqué réunion moko urgente ko benga gouverneur ya ville ya gouverneur ya Mai-Ndombe na ba gouverneur kenga ce qui coûte wana ba meno ko fanda parce que ezalinde to sauver les baba to na passe to ina milelo to na parmi ya est au président public qui fati beto ay ko la pongité pona ko benga na ba M23 to ko so ah wala so ya kwa mutu vraiment na ko senga gouvernement central ou aller diriger dans mon amboka semble qu'on est instruit ministre intérieur à retrouver ba solution mangu pour te makambo na kele aussi. Merci beaucoup ndeko Basile to éviter ce que Obaxel Lobani pour tozo comme pena na suka par rapport ya dossier ya kwa mutu na insécurité na Congo mobimba mon amboka mama Gladys batekaka mabelete omoni bateke ba force bateke omoni ba chef coutumier biteka teka boteki pouvoir ndenge lelo ba Rwandais ba boto la biso mabele on a ba accord ya bisinya sinya boso bombe la biso makambo boso population vérité affaire ya kwa mutu
mon amboka, il y a des politiciens qui tirent des ficelles. Parce qu'aujourd'hui, on va bien Kiavu. Un certain Kiavu qui est un civil. On doit se pour être calme. C'est-à-dire, la force revient à l'État à travers la défense de son pays. Pour la défense de son pays à travers l'armée. Les lois armées comme un certain Kiavu. A Outina Nouapi. Bon, tout la population est au na batu oyo ba utaka este o ba yaka makolo na banani bangombe na madame mon amboka alobaka na biso président parlement to betaka c'était la problème du peuple alobaka na biso lobi sortez dans des groupes rebelles vous les députés nationaux qui est ici mais est-ce que président parlement makama kwa mutu parce que il est dit quoi. Donc, est-ce que quelque part, je pèse bien mes mots. Est-ce que vous avez payé ma surprise? Tant que c'est un air, la service à des miap. Le président du Parlement a dit qu'il y a certains députés nationaux qui sont des mèches avec les rebelles, avec mon moulin, mais les autres là, na koué na yé moko président il y a parlement. Moi na mboka mboso. Et puis ça me sonne les autres kabuna. C'est lui le notable. C'est lui le patron. Tozo comme on a su. Merci l'armée congolaise a compris à Okibiso de lobby, ils vont restaurer le moni national in. Oh, il y avait plus la route, bah seigneur de désordre, bah coupeur de la route. Les lots armés à travers mon amboka Japé Bemba comme patron politiquement et armé à motiver par militaire les lots parce que il y a que le conflit est international. On va nous attaquer partout. Même au moment qui s'engage dans les conflits internationaux, nous devons réorganiser, structurer notre armée, tout à la solide. Merci beaucoup. Nous devons nous réorganiser. Lilobaya Souka Yandeko Basile, mon amboka zala vigilant. To comme il a souka ya émission nabiso. Merci na bienos bozala kiwana pona kolanda émission oyo. Merci na bande kolanga pe obayaki ya comme invité pona ko continuer. Pour la présenter mission au tabité Lilobaya Souka ezali nini ndeko Misha Mukendi comme zo ki makaka ndeko Misha Mukendi na 1 minute kaka to komesa ndenge pe ba message na pouvoir na biso maman je crois oui moi en fait na ngai na peso d'abord merci pour l'invitation na pesi pe de co-débatteur na ngambo ndeko Basile je crois émission là qui un peu likolo ba tesser ba subi ya no ebele juste par rapport na makambu ya vraiment il y a insécurité aux aliwana na l'économie ça vraiment mangu zali cas urgent que gouvernement central a le canal mangu ko benga ba chef coutumier ba notable ya point ko benga mwana mboka mboso azali notable ya point ko benga ba chef coutumier ba ko solo là parce que biso plutôt raisonner makambu sous 2021 ezali ko faut ça minuki pour na ko gagner l'élection au pour ça faire deuxième mandat. Merci beaucoup Ndeko Basile. Non merci d'abord merci Nayo merci l'équipe Naomo Bimba merci ezala ba inversion des rôles les lo singala ki mama ya mbabiso donc ça be ba remesa na quoi ba remesa na babi bimiki toko. Ah merci beaucoup. Eh ben merci beaucoup. Merci beaucoup Nabinos Bozo qui ya kolanda biso. Merci l'équipe Mobimba ya CFTV hein Congo France Télévision. Merci la rédaction, merci la technicien, merci la chef Christian Touré tenez pas que parce que yeso na bois qui ta obebisa image. Loleka. Christian Touré, merci à toi. Tokutani Mbalasima. Bonne suite. Bolanda biso à la prochaine.